Mais les gens vont accuser, qui confrère Nayo Baptiste parce qu'il y a beaucoup qui est namaï et il y a des tricas qui c'est long la rumeur. Maramnio sur ça, on a dansé, on a mangé, on a parlé, on a ri, tout. Nazwaki kumoro ya mukie ya grave pe kotote. Problème est zwinga nazaina ndekonanga mukile ke spéculer. Mais en aucun jour na vanda na penser que ndekonanga ko lukasanga mabe. Il va gagner quoi? Tonga na okansela ndekonanga mabe na objectif ni to na but ni. Relation ayo na ale chituka mayonnaise ezalaka. Parce qu'il y a des fois akindara kaka beaucoup plus la combo na yo na ba émission. Lelo so ala se retrouver dans le monde de théâtre. C'est grâce à moi. En aucun jour royeb sanga ta mukolo moko ta mususu ngai na kutana na Baptiste to pesa na mbote teto na kutana na mode to pesa na mbote teto na kutana na mayonnaise to pesa na mbote te. Etikala ozalate. On a toujours été une famille. Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, et Tracy Belenga Pro. 3-2-1-0, action. Merci, chers amis internautes qui nous suivent de partout. Donc, Adam Soulouzolo Monasuka Nzambe par rapport à l'idéologie Made in Congo et Betelio Tozalon systématique. Site Nabiso, il y a www.elenga-congo, il y a Bana Congo, c'est-à-dire, et Betelio vraiment. Nabiso et Rataraté. Rendez-vous Nabiso, il y a semaine pour vous informer. Actualité ou actualité de tout ça la Ramoussa Nabiso par rapport à Marmnezo Tambola pour nous Sabino bonne marche il y a culture et Mboka Nabiso Congo RDC précisément ici à Kinshasa. Aujourd'hui je reçois pour vous l'artiste comédien diaspora tout le babongo diaspora parce que yemi côté kuna a Mama Dimi l'homme qu'on appelle Duche Kapanga. Oh, Tozanaïe vraiment, Bozomona Nabilili vraiment, Yabiso et Rataraté. Je suis avec Duche Kapanga, Akomaki Lobby, Nabutu, mais les lobbies sont aux juillet, poto sola. Par rapport, il y a Makambo, Ope et Lobamaki, Nasimatan, Wazalakite, par rapport à Marambo, Oyo, Duche, Bachele Poison, Duche, Azoki, Duche, systématique, Bakati, donc les lots, Tozo Solana Duche, Otera Makamone Zakinani. Balbaki asala émission moko a répondre qui mais toluki on a YouTube exact mais je suis avec Duche Kapanga ou tozo solanaye par rapport à Makamboana et puis na musala naye na séjour naye il y a Kinshasa c'est pour combien de temps bonjour Duche Kapanga. Bonjour Adam Sluzolo, bonjour, bonsoir na ba internaute nyonso ba bazuli bakwa Hollanda biso na net moment oyo Toza. Ma question est yo na message roloba, ma question est yo ba réponse nanga. Donc Toza bel et bien à Congo Kinshasa, RDC Lora Makasi et fier de l'être congolais 100%. Ouais. Comment tu as trouvé Kinshasa tant au Kitina aéroport au Tambolepe au Lamokipe lelo na Tongo impression que ndenge ni monde Kinshasa au tiré il y a quelques jours. Ouais, qui n'a pas besoin qui n'est pas message comme on a makam on nyonso na ya malamu na ya mabe quoi RDC Lora Makasi nde balobaka donc toza to sepeli na sepeli première fois lelo na émission nao donc na yepena si nalanda nandengo permettre bato musu pe baleki ba fingi na bango nalanda nanga nalanda na boka yo si ma wana kutu ya ensemble zate grand prêtre Jésus alela libanga fort na prière na yo ya chaque jour na tongo to na butu avant lala so tangi komba grand prêtre Jésus te aoyo azua donc tara libanga ye monkolo ana besoin libanga bo biso bato mokile. Et ça là un plaisir, je te remercie vraiment infiniment pour ça. Merci président Duche Kapanga mingi to so la makambo oyo les carapé na simata ozalaki to so leki na bandeko bazalaki baloba ba vie na bango. En fait, qu'est-ce qui s'est passé
na dernier voyage na yo avant zonga poto et les solons ba to ba comprendre vraiment te lelo quand même ba yo kango na monoko na yo ba miso ba lobaki ba comédien ba empoisonné yo ba miso ba lobby ozokaki problème na sexe et tout lokola yo mokoza awa je crois que mon anniversaire na yo qu'est-ce qui s'est passé pour que nyonso oyo lobamaki na sima na yo et comme na mato ya ba téléspectateurs. Merci beaucoup Adams. Déjà j'ai un anniversaire nanga tes anniversaire il y a groupe nanga famille fait de l'amour et totalisé 10 ans et tout ce qui s'est dit au nyonso bandeko balekaki balobaki et puis bato nyonso balekaki balobaki soit te pa na yo soit et pas bandeko mususu mutu azala nanga azala te donc au nyonso bandeko balobaka eza nango faux. Les infos, c'est vrai que nazwaki un petit souci. Il y a Onyo sur l'Obama ité. Onyo sur l'Obama qui on a douche babouakeli mbasu, douche ba empoisonné, douche nzete kotiyé, douche boué, c'est faux et archi faux. Je suis là, je vous parle, je suis bel et bien en très bonne santé. C'est vrai que nazwa et moi un petit problème. Oyo, c'est que nakende lango hôpital après quelques jours na bima na ngape na hôpital et senga ina zonga pona ba rendez-vous na administratif pona yaki uniquement pona fêter anniversaire à groupe nanga nande pe na zonga ki na continuer na sai ba rendez-vous administratif nanga tellement na zai na programme nanga bien détaillé il fallait na ça retour nanga pona lelo neti boye ozwinga wa to zai no lobby na aéroport ozwanga chaud na boya parce que j'étais tellement fatigué na senga yoto sango lelo na réunion ya Asbel na biso ya SPLisa na saluer la patronne Nana Takaza et moi sur à revaloriser les sous musala na biso na saluer place à et puis na sengi ba merci et belé parce que lelo to qu'on se le dise lobby musala na biso c'est kufaki lelo grâce à une personne à la moussi yango et entre biso ba master ba artiste ba collègue to sali Asbel na biso na initiative yaye la patronne Asbel SPLisa car rapport na koluka ba voisin moyen ya ko valoriser sous musana na biso et sengal kenaya na ye leo toza en réunion physique ndenge président insista kina président Elko na secrétaire na biso Gesho Ingange ba insista ki réunion physique yango na réunion physique et profiter aussi de l'occasion pour faire mes tournages né na yebi que ba fan et belé à famille fait de l'amour ainsi que ya Duche Kapanga le Brad Pitt congolais bazo zela mon âme sœur o bazo déjà d'ici là na SPLisa et on peut na finaliser ba makambo wana en dehors ya wana ba filmer belé. Donc, Ezalaki Nango, par rapport à la question, Ezalaki Nango fait un groupe, apprendre incident et Koya, incident Ezaki Anine. Nazwaki choc mon amai. To côté na mai, nazwaki moi problème morobo, Ezaki na on peut à gravité, bato ba interpréter na ndé na bango. Et au moni place fait eza, tant au sangisi bato mutu na mutu. Akenda ko spéculer na ndé na Yaki, moi je n'ai accusé personne. La preuve en est depuis Makamunio Soana. C'est la première fois que nous s'est tenir devant une caméra pour na loba Makamwana. Le loba de vidéo ya 10e anniversaire wana na chaîne na YouTube ya Kapanga TV et bon mon ambiance le kaki wana on a dansé, on a mangé, on a parlé, on a ri, tout. Nazwaki kumoro ya mukie ya grave pe kutute. Nde na uta oloba awa. Esenga ke umoni ezanzoto. Tant on a sentir moi anomalie, il faut na courir vite dans l'hôpital. Umoni lelo na Congo batu ba okufa trop po anini. Na Congo toyebaka ke mutu so ayoki fièvre eza soit malaria na typhoïde. Biso mo ba tokoma ba médecin ya banzoto na biso.
ce n'est moi fièvre boy faut na ça akira kinine on te faut na ça akira ya ampicilline pour faire typhoïde na vani na mboka mopaya nzoto eza na makambo ebele yango ntango nazwaki choc wana ku wana nasengaka se que na courir vite na hôpital nde nakendai mpe na hôpital moto accompagné nga na hôpital c'est l'honorable Alpha Bokole na maître chinois Matete na ndeko na biso camarade ya frère nanga Gigi Bokole accompagné nga na hôpital na ke wana pe balandeli elo pe zaki nango te nande pe na ya ozonga nanga poto. Mais les gens ont accusé balobi que yo akizaki confrère na yo Batista parce que yende beaucoup ya kine na mai et yende mutatrika ki yo je wana c'est lo ba rumeur. Tu sais, moi je ne vis pas selon les spéculations de gens. Je ne vis pas na ba rumeur. Batista a luka asalange loko wana pa gagner nini na simana. Ils en ont kara bato moni mutu mususu pas ça na buzz na faut luka aloba n'importe quoi. Moi deux fois moni ça fait un bon bout de temps na lingaso ça ba émission internet ba voyage presque nyonso na yaka na lingaso ça ba biloko te parce que problème ezara no bino. Problème ezara no bino mutu ça émission boke bu bambi titre mo boy. Mais mutu soit côté à telle émission du début à la fin à Monique Marmo Bokomé un titre ça n'a rien à voir mais il y a aussi de ces gens là oh on voit même pas tant Luka à découvrir malgré titre tant qu'à mon titre ben Adams il y a un faut répondre mutuana matali na émission té bino batu créer un conflit bocha biso ba artiste na ba conflit en aucun jour et en aucun cas na salle émission pour na accuser mutu. Batista, c'est mon frère, c'est un ami. Il est le seul comédien où tout ça n'est pas makambo belle que les comédiens nyonso tous arana ba. Nebi Batista est bien. Nebi de quoi il est capable et Aebi de quoi je suis capable. Et donc il faut toi arrêter Babilo Mususu. Tout ça ba mikete, tout ça mikolo ba makamususu bino boeda biso. Tant na leki na émission na yo na epona parler de moi et mes activités. Na été na ndolo ba makambo abato. Tu vois? Na accusa mutu morote na sala émission morote et moi j'étais surpris il y a comment on plus de 10, 20 émissions. Et ça a mis affaire douce. Des fois, je me dis, et à mon Ebsangabi, et Baba, il était là. Voilà, merci. Yomo Lobiango en annonce que Bakiza, Boluka, Bota, émission en place à l'école Loba, et Zalate. Na lobi angwa Baptiste c'est un frère pour moi. Tu passes à moment mo boye nande konanga wana o tilelo artiste comédien monté. Na yebi nebi a capable na nini. Yepa bi na capable na nini. Ça sert à quoi? Et ça mi que problème est zwinga na zaina nde konanga mukile ke spéculer. Mais en aucun jour na vanda na pensé que ndeko ko lukasa nga mabe il va gagner quoi tonga na cancela ndeko na mabe na objectif ni to na but ni donc eza bino na bandeko mususu baluka buzz na sima bato nde ba créer loko wana nga tikala oloba te première émission na nga na sala eza na yo et puis nde na sali yango na yo na sa susute non ça sous-souté. Pour la boy mutu musu soit que ne ko interpréter na nde na voilà quoi. Merci président Duche Kapanga pour nako limbo la biso pena na lingala
bato o bazotala biso de partout ba comprendre quand même marambo oyo ezalaki nango rumeur ezalaki nango bongo te parce que biso pe toluka pe totala de part et d'autre tout le monde ici quand on peut le bagender tingati lelo na fouya pena duche kapanga ya bandenge tout na betala bandenge tout na monate à part o nga na salande ezongela nga par rapport ya maramboana lelo duche kapanga nakin à part réunion oyo ya Asbel et sepelisa ya nana takaza raison na yo na tournage ya ba film et tout raison mususu ezali ya séjour na yo awa na Kinshasa. J'ai mes enfants ici à Kin, banda vacances, et puis papa fa signer bulletin. Et ça parmi peu ba raison o essaye que nazala awa. À part le tournage, il y a groupe nanga ainsi que nanga artiste groupe nyonso egobe nanga na osa musa nanga. Je viens. Et n'habite sur ma question monsieur Eza. Ezali je viens. Na sai musa nanga ici na sai ka savoir faire nanga parce que nanga cordonnier te nanga menuisier te na artiste comédien. Donc na epena pona musa nanga. À part ça, ma famille, moi signature à bulletin, bana, le DG ça là, et ça bien, vacances à bana, ça bien vraiment. Relation yo na alechi tuka mayonnaise ezalaka ndengeni parce que il y a des fois na yambaka epeka na ba émission na ngai, je crois na yamba trop, mais akindara kaka beaucoup plus. Na kombo na yo na ba émission autour na question boye alors qu'il n'aura pas ndenge moko boye pour na yo lokola yo poza awa tour na yo pe président relation na yo na alechi tuka mayonnaise ezalaka ndenge nini alechi tuka mayonnaise papa aboti alechi tuka za oncle nanga grand frère maman aboti nga donc c'est mon frère de sang donc relation na biso ngwana. Nandenga Moussala Boza bien. Bien sûr. Alain se retrouve dans le monde du théâtre. C'est grâce à moi. Alain Leloswe se retrouve dans le monde du théâtre. C'est grâce à moi. Alain a eu diplôme en électricité. Électricité ou mécanique générale, je ne me souviens plus. Moi j'étais à l'INA. Papa Yara Tokeina. Parce que Alain, déjà à la base, Alain avait une belle voix, Alain chantait très bien, il dansait très bien. Nga siko natala na milieu musique, milieu moroboé, to imaginer milieu ana milieu ba kisi tout ça, na boy ndeko nanga kuna. Nde na websa Alain, papa to kende ina. Nde Alain yakipe ina. Tonga na e pléade ya mbutama sebe na o mema Alain. Si lelo Alain se retrouve dans le monde du théâtre. Oui, ce pas là, au chrétien. Son a Pléiade, tant au long Pléiade, tu as Académie des Stars. Académie des Stars, bisogno son ngai na canto. Bateau ba créa Académie des Stars. C'est moi et canto. Tu as écouté un modèle na nzela na commerce, ok montage. Il y a Pléiade na TKM. Te proposer. Aïe ou rejoindre Bisso, te proposer pe banama et belé tous allez là-bas on a Pléiade. Tu es tout sali Académie des Stars. Après Simbaité. Et Simbaité, on a se retiré nanga, na zongi nanga na Pléiade ambutama CB, ba on batikali. Tant batikali nga pe na Pléiade na évoluer na yo en Afrique du Sud. Tant na zongi na yo créé Feu de l'amour. Tant on a créé Feu de l'amour. N'a pas sollicité Alain. N'a pas papa. Au mouvement na biso. Nga na ndeko no lelo. So ya na mondo nga yaka tozala ensemble. Chef. Et na chemba mo chef de troupe. Chef de troupe. To bandi pe ko évoluer to ça pièce Alain ayo cha pièce mo na film hein. Ayo cha pièce mo na film hein. A bengi a invité Modéro n'a salué puis n'a mon présence na Maître Kabaré a invité Kabaré tellement bazaki soudé
ndeko na nga Nzwiki Fiston Batista président ya Figure de Star baye ensemble na esi bon na bi papa Nicolo bon travailler té parce que à l'époque Modero comme il n'est plus Nzonzing Académie des Stars ils avaient sousté papa tocha maele awa nande pe tocha maele to kaboli batache Modero s'occuper na direction artistique Mayonnaise vice-président chef de troupe Batista chef de discipline on a évolué tina moment où Modero et c'est qui azong sa académie des stars Modero azong sa académie des stars Batista pétant à Monique a rosa masolo na ndene ayo créer Figure des stars na Mayonnaise pe ayo créer groupe à Mayonnaise neti on a va combo na honte quoi gros sunga bisote na habité président Elko peut battre donc groupe à Mayonnaise pe a créé un groupe na malgré combo na ngo nini ouverture ouverture na résonant par rapport à l'album Yanderonanga Niance déplique na saluer place Aza groupe Mayonnaise ouverture premier film na écoute invita biso nyonso ozalape toya wana biso nyonso ba rescapé nyonso asangisa bino na barando na bino te non pero na rando ezaki rando te toza ba ganga moko ya ba moko ndenge ezaki pona mona oyebi ndeko nanga nebso elo moko bateau ba créer ba conflit entre biso eza bino ba journaliste na ba petio baza tout autour na biso ba yara na ba spéculation mais en aucun jour oroyebisanga ta mokolo moko oyo ta mosusu ngai nakutana na Batista topesa na mbote te to nakutana na ya mode topesa na mbote te to nakutana na Mayonnaise topesa na mbote te etikala ozala te on a toujours été une famille. C'est vrai que chacun de nous a ses occupations, il a ses engagements, a évolué dans le groupe nae. Cela n'empêche pas que ceux qui nous salent sengi to sangana. Mais ceux qui nous salent sengi to sangana te batango toza ki biso nyonso tozo kutana. Toza suna tawana te parce que à l'époque on était tous ensemble. To émerger dans groupe moko. Mais maintenant mutuna mutakoma na groupe nae, il faut kiper mamba groupe nae. Mais elakisite que bomi famille. On est une famille. Et on restera toujours une famille. Merci président Duche Kapanga oyaka Kinshasa na volonté na ote selon ndenge bato mosusu balobaka oyaka lokola oza kindoki inconscient par rapport à réaction na yo oyebi eloko nini na oloba par rapport à nini na tuni lo question amoni elo na lobia wa bino pe bato mususu bino bato mususu te excuse-moi le terme bino ba journaliste eza bilo mususu avant bo lexara faut bo sala la toilettage na roleka na perdre peu contrôle à travers question moroboé na perdre contrôle mais toi pour sauver nderonayo faut ça nyosa toilettage nga ta l'émission ana mutu abenganga kutu po yebisanga ngo c'est Igor 2 minutes président Mimi na saluer place Aza na ta l'émission ana esanga passi et puis na seka je ne peux jamais permettre à un de mes acteurs ou une de mes actrices à l'écran émission pour à dénigrer acteur ou président. Il y a un groupe Songolo Pakala. Déjà, au talibien, acteur nanga. Au tir, on a émission parce que n'interdisait on a ça on clair. Nabi, on a une émission na TV za kuta double tranchant. So yebi lobate et bindisio so yebi loba et matisio donc il faut éviter. Petit nabiso moral le kan émission na yo. Aloba n'importe quoi, Oya Loba, ça n'engage que lui. Et j'ai appris que Azaki, acteur, il y a Ndekonanga Batista, président de Figure de Star. Et Nalanda,
Baptiste en émission morale au bagi a suspendu par rapport à propos c'est ça. Et on ne peut pas venir devant les gens. Bato batala biso ba a besoin plus bayoka. Qu'est-ce qu'on prépare pour eux? Film ninya ya makasi batuni ba jouer na film wana histoire ninya sika. Oyo to préparer les bango. Baza a besoin te yoka ba sotis na biso. Certes on est des humains. On peut avoir des problèmes. Mais le problème na biso to koyara ko talent devant bandeko batala biso te. Donc, bandeko batutamaki na ba dire ya ba propos ya ndeko ano afingaki président 2 minutes afingaki Ans Luzolo metampinga métablique Ans la Duchesse Sida Bile le VP nanga bolimbisa mwana wana car il ne sait pas ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train de dire. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cet élément. Lilobasuka kaka na moi ba staff nonde zalaka. Lilobasuka na moni VP nabiso modéro chargé social a déclaré tosi ici na saluer bandeko nyonso ba soutenara musala na biso na remercier ndebo moni biso atoza na réunion. Il y a Asbel Nabiso et Sepelissa, où ils sont chapeautés par le président Elko. Peme Nae Nazomona, secrétaire administratif Nabiso, Gesho Ingange. Et Namoni VP Nanga a déclaré pour un rendez-vous. Rendez-vous Nini. Tamsou ya Oyo. Naebité. VP chargé social modéré Totokani. Namoni Mama VP Nabiso chargé à relations publiques. Mamilo. 1050, 1060, 1070. Il y a Patrick Loleka. Ndekonanga Lingwenzi. Nazoya state na ya tobeta Lingwenzi. Namoni joli walelo. Ya kati ya lelote. Amoni. Mami. Suzi Bantu. Bantu ya ba Suzi. Mafae. Mafa Fatou Kayembe na pesi bambote na remercier acteur nanga nyonso famille Fédélamont ba big remerciement na vice-président nanga Sama Bilele Sama Linge Sama Elamba et Tatou Tombo chef de troupe ainsi que acteur nyonso ya Fédélamont et ba masa nanga na Belgique na moni Yannick Kaenga yo Keba Yannick Kaenga ba Yannick mon invisible Higgins Bora le gladiateur et les autres. Merci et les autres, je crois. Merci à Tommy Mukondolo qui était derrière la caméra. Merci à www.elengacongo, fanatique Nabiso tout. Ça est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement avec notre numéro. Merci. Hein. Elenga Congo, Glodidi Asika, la mignonne, la mignonne, Tracy Belenga Pro.